Bayima mpinga pe bukingi bapunaki mokonzi ya mboka omokolo mwa misato na Congo Brazzaville yambo na maponami bato banso le 21 mars. Batali ba Ecclesia Catholique bapesa makite ndingisa ya kokengela maponami mango na dolizi engumba ya misato ya Congo Brazzaville epai wapi etuka ya mibale ya mampinga ezwama basoda bapulusu pe bagendarme bazalaki kaka na bureau semoko nkoto moko na kama mibale na misato bakomisaki nkombo na bango na bureau yango. Henri Buka mokambi ya commission électorale akunduli ete ezali mbala ya liboso ete basoda bayibukengi pe bagendarme bayeba na kopona kolanda mobeko. Bakandida ya opposition bapamelaki maponami maye ya mbona ntango pe balobi ezali nzela ya koyiba bilembo ya maponami ya bayima mpinga pulusu pe gendarmerie bikotangama nzela moko na biye ya bato banso. Baponi banso na ekolo Congo Brazzaville bazali million mibali na ndambo pona bavandi baye motangu mabango mozali million mitano. President Denis Sassou Nguesso na mibu tuku sambo na sambo azali kondungwana na baweleli basusu motoba kati na bango ba ministre baye bakala Mathias Nzon pe Guy Brice Parfait Kolelas.